is good. Nyekese na nyekese. Babi, abonnez-vous massivement na Sylvie Mode TV officiel. Batu nyonso balinga ko soutenir ba personne vivant avec handicap, bo s'abonner na Sylvie Mode TV officiel. Eza chaîne na biso, chaîne na bandeko na biso, kuna mambutu ezali divertissement. Kuna masolo ya bien, ba émission ya bien, ba théâtre ya bien, et puis okoyanga noa na bino aza na contrat kuna is good. Oza na posa peut-être soutenir ba personne vivant avec handicap. Kasi chaîne na bango yango wana Sylvie Mode TV officiel. Babi bato aketo te, toza wana pona ko soutenir bandeko na biso, baza ya biso. Bato ba ONG, ba fondation, bino bolinga ko salisa bato, ba personne vivant avec handicap. T'as l'adresse na bango pena po kouya kana ba escroter. Ok, n'aka na bango moko. Chaîne na bango wana Sylvie Mode TV. Kuna ndo kota contact. Bandeko na biso tout. Je vous aime beaucoup. Is good. Yangalala na yangalala nyekese na nyekese. Bonjour, 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 bonjour. Nous balandinions sur balandara Sylvie Mode TV. Au balandara Sylvie Mode TV. Vraiment, bolinga Sylvie Mode TV. Banda bo moi na pe tina kompe mama o. Ne na zape boy. Bambo te biso musu to lo barate to ya rate to lo bato finga to lo baba n'importe quoi po esengo ya ba réseaux sociaux biso peut-être na ba âge toza. To bana ko loba n'importe quoi biso te omoni mama na Canada anima kwa kala ngape na mama na bakoko omoni okokotsa nga kutisage ofinga rate okokotsa nga to kotika la pe ku komona ngate tamsu na vie na yo ozolomba n'importe quoi o ka ezoyela tobola réseaux sociaux to mona yo nde muto leki makasi na réseaux sociaux enquêteur bese restobola ndima komata awa yo so zali na doche na ndima ba passe bana ndo bapeta musape pa mana ko kokotsa te po yo bozoli kotsa nga musape so ko zala vima awa na ndima vraiment ndima o ya ko nika nga o so sokola nga vraiment ndenge mundela chabiso valeur na mboko yo ebinga yo kile ko lobake yango kindumba ne kotsa na velo yo tala mama na check yo bana ofia bana kalate banda ne paso banda ko finga na ba commentaire na vanda ngo lelo nzoke ezane musala no sala ko finga bato ba défaut to bana ko dévaler ngo le to bana ko lobango mako yo sala nini aide nini o so sala na Afrique même ka ya bato même ka ya ba mongol o ya ba baba to ya ba ndundo sala nini ngaku na zane loko tena ko ya sika pe na o sala pe makamba na banda yo lingo lo bana ngani mama o tala ngani na za fier na velo na nga naza fier na bomba yango te ba photo nga nyeso na michaka na velo na chaka teta musu na kata mutu non naza fier tala bilobela ota tala bilobela tala biso ba kongo ba loba soko moni mutali boma pesi yo mbate landa ye pe zongisa ko kena ngote aza li boma te po laksa kinchodi na ote na TV donc obate la rango yo moni nga lokola yo ba la po ba mbwa okenda bo ba la po ba mbwa ti okoma poto yo ndamo bali mtafutela nga tikina ya papa banati pour les circonstances la vie va voyage quand les zalaka ne peut le bana ce qu'elle okuta ce qu'a solo ne bakanga na nature c'est comme ça au mona papa bana un jour au mona et tellement maman o tazanga mantirité buzo ba soka meli ba guski au monde zo koso na kotanga komona na otangi na kosolité na no kosolité mkoso ka mama maloba zo bimasute o sa ba live ko maloba ezo bimasusu te kangami mukolo mususu yo komona mo et yo sera la Sylvie na zo ki tena va na kesi na zo yekola naza kotonga pe loko pe mutu pe alati abaleli pe avandi libala pe ekeisango yo oloba nanga nini etele makwakala moko boye basala te eloko te yo kasenge naza na souci ya kidi okofeyanga défaut soki ofinga nduma seke naza nadumaka seke naza mwasi ya solo fo mibali balinganga telanga modelenga naza tala modele onga naza mama abana bakoko bazali tala modele onga naza yo makwakala yo kasenge na kobanga yo oza nani yo kasenga na ko répondre ne bazo pesa o répondre te ko yeza nani ye ngata mutu aliboma pesinga matana ko pesa ye yo loko ni ozo sala yo tele ba fana handicapé ne ba répondre yo tele ba mama o yebite o kutu bazana passe tamusa connecté akolaila na nini tamusa moni mo fi kwa kera lo sanga Sylvie na sombeli o be bande ko bazo soutenir na situation yo za ni yo sala nini ka musalo ka BSRS ya ba YouTube ko yeba ka usoki mutakala nini ebimi so zo luka mutakala na ko ke non ke na disanto
kene na kisanto kuna kene ko luka peza kisanto wana ba ko lakisa o mutakala mais soko zo luka ba ta rezo so ba lakisa odoki wana pasi soki yo ba luka ba to ka okanga maka ko benda kamba ba makida mo bali na yo wana oye o sokoka ko benda ta ko sokola to ekanga maka ba mbika o mela tango nyuso pona ba mpio soma ba machine anda ko ngai te ngana ko répondre na ko finga yo ozoyoka ofinga na ofinga ko finga ngani o prendre ngani na na bana poto na za nyuso o reprendre ngana nini o finga ngani ya ko zanga makolo na za fier yo menga na bombela ki koka na lakisa mutu kata mutu boniko na yaki mobimba yo ko lomana ngani makwakala moko bo zoba moko bo ya mama ya koko tala tani ngozo kamuka ta na kombo na ngozo tanga na moko na kosu ekangi yo na kosu na nozwi kosu te makwakala ko mona mongo mwana olobelaka mokole ko kata na yo ozo kama oloba boto kokani yo soko zaki na mama aveugle yo oli anko finga ngati po lobe ko telemisa nga na kiti telemisa nanu donc monisa na mama no na aveugle moni mama na aveugle wana lingana no amona poto mona ki uza Jésus après ndo yo ko telemisa nga po yo lobe ko telemisa ngati ozo loba ke mama na nga ya basumu we bango basa bakoka bon donc yo pesa ko omoni yo so kosa na liboma na internet oza liboma te masanga ne muto melaka ba whisky wana michaka oyoki biso no so melaka tamsa mokeme na respect na kosala buzoba net po mokilezo tala soko moni ke vino linge kufa botika malédiction na 4e génération na yo keba na kindoki na yo c'est rempli parti na makama benyo so ozo sala donc c'est ngaka lo bolimbis po soki te ko zongelaka yo yebaka ngo tena mama o amona linga kufa ko ko sala ba malédiction na 4e génération po amona ke oui azomona soki m'en fou abota na famille so kaza na ndeko so kaza na nzetete asikomo lo babi lobela na ba réseaux sociaux yo yebinga kinduma tata na yo mama na yo oyoki o lobiki aza aveugle kuna kende ko yebisa ye kuna ke mama moko afinyo ya handicapé tala mama na nga kuna ti yo muto komisa ki nduma una zana muto komisa ki ngato ki koka una zana to komisa nga yo kasi nga zana susu pona ko atamsi na ba hotelema to na uta na bo mwana yo ne mutu peut-être okoma koka mutu wana kasi ni ba hotelema peut-être omona peut-être mama lia osala ngate nga na koba na mutu makolote pona regretter zana nzambe ndenga linya na zana na mokili oyoki n'importe quoi ta maman moko boya ika na réseaux sociaux bilobela kaka ofinga bato maboko ovio kasi za liboma ngaku na za ya kokauka zo fiango bato baza ya mai ofinga bango ndeni liboma na onyama zoba moko ya mama yo kasi nga na kobanga yo po mito futela nga tike na yela poto n'importe quoi zoba ya mama soko yenga pe na kofinga yo to kofinga na finga nga mafinga sika nduma so za nduma sika na za mwasi po ebaki na dumaka yo kasi nga na koboya kinduma za baveshe mbasala kinduma ti yo te fo chela sala kinduma ka nyozo mela wana koko no wana mabindi we ekangama wana ba crasha wana n'importe quoi zoba moko